radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best. Vous allez kolanda biso na émission ya Mon Pays Ma Patrie kati na ba division ya ba émission oyo kolekaka na 3 fois www.radiolisolo.com oyo kambami epa ndeko na biso Diana Sulufutu de Vupertale tozaka toujours assister epa ya Papa Mayamba kuna na studio. Papa Mayamba soki bandeko téléphone ba ko biso studio za kotonda moi to mona ba on a deuxième serveur réalité mutunyo sa okota na téléphone lobaka allo toko stopper et puis toko pesa yo maloba. Alors bandeko ebele baloba kete biso za kosalaka ba émission ka zokene mingi na côté kimpeve politique réalité. Mais to bosana te eke bandeko ba uti koloba makambo ebele makambo yango pona ezwa muscle po ezwa forme fulangenge moko bo na sima azozanga oya koyiko ya kopesa yo force parce que koyiko loba ete ngai na kei décision eza na motema nzoto za nzoto tango koma wana batio na épreuve okozana beso belela moi force moko boy force on soza na ngote nzoto eko céder na trahison yango no mona kaite bato mususu bazaka trop stoïque na problème oza ko torturer net ba mfungi mbango OK totika yo libre otika projet na yo oyo te boka ngai bo toko tsayo na tono toko tsayo boy bosa na bino nini eza ko sala ete mutu andimi na nzoto ne enyoka ma atika bana na ye pour 30 ans na mwasi na ye c'est que ya fulangenge moko boza na sima eza ko tindika yo donc na vie eloko tozo tenter koloba awa action nyonso olingi kozwa yebakete action yango tika oza na fulangenge na sima na yo soko oza na fulangenge na sima na yo te oza na yo kaka koloba et quand le moment c'est revenu okozala kaka nous parlâmes de cette affaire mais je suis maintenant en pleine pratique puis je viens de changer ma décision. Parce que nous parlons, mais on a le passé, les acquis sans appui, il y a mon limon. Bah, décision sur y kozwa. Mboka etournera toujours na sima, il y a 3 ou bien 5 activités. Faut qu'on ait une puissance politique, faut qu'on ait une puissance militaire, pour qu'on ait moyen d'aller libérer Mboka à partir, parce que n'est-ce pas Papa Mobutu a une puissance militaire, elle est capable de diriger l'armée pesa Konguruma zo bangis. Ba pouvoir msupeza économique muntu à partir économique ya soka za une bonne économie ça yibakate a serrer penza banque mboka na bino comme très puissant financièrement et puis beaucoup ko reni na bino likolo ya puissance financière kaka ezape e banyi saka mokili ozape ko diriger mboka kitoko tozape na science ba pays ka ba Grèce ba nini tout ceci na tana bango bazaki na ba trop ba inventeur ba savant ba comme qui trop puissant na monde. Puissance religieuse peut eyaka puissance religieuse raison nango ezalaka toujours batu discipline mboka ezali corruption ezali limité ba makambo ndenge na ndenge moralité ya batu ezala kotombwa na mutu azoteka mboka azako mona te il faut ko analyser mboka na biso na angle nini échoué pe angle nini na data lelo ezafima kopesa aksa moko ya solo ya odora moko ya mabe okoya komona te moralité na Congo mutebe bisi pays mutu nyonso zo mona mbongo nakala nataba mouvancier ya président Mobutu batu bazali pe konyoko la peuple mais c'était na cadre ya peut-être moi salaire na ayibaka moi ba paiement bani tout ceci il n'y avait pas de millionnaires je ne crois pas que nataba Mobutu il y avait seulement un seul riche congolais au na cadre moyibi ya politique akoye ko zala ba millions de dollars banda ko par-ci par-là comparé na tour ya lelo batu bakomi greedy batu bakomi na bolingo ya mbongo balingo ya mbongo nesi nguba donc il faut koyeba ete moralité moko za kozanga alors congolais faites attention na tango za koya yaka na solution na angle o za komona ke loboko na mobali ezana makasi kotoyo mais koya avec blocage te que parce que yo loboko na mobali eza basu batu mso na loboko mobali ne gauche nda tourna très bien ngaza na petit frère na en tout cas au PC loko ko wela ko sima na gauche o PC kanga loko ko beta na gauche o PC guitare ko beta na gauche donc pour ye loboko na makasi za gauche na ye donc il ne faut pas toujours boyaka awa ko intercaler bandeko o bazoko yana kimpeve que solution mso za na côté kimpeve bandeko pe bazako yana bokoko ne je vous félicite toujours pourquoi parce que na mona pe mutu ba beti na internat mais tant que nous trouvons moi nganga moko ce n'est pas qu'à pesa nganga na force
mais moi singaka yebisa ke tiango na loboko kamo tango zo bunda et puis banda ko liaka pilipili swaka mais to mona ye comment vulu muna internet no so bato kimi e parce que simbi koti kambe et puis tout ça on comprend mais oui ça oyo imperium oyo pourquoi parce que fulani ngenge azalaki asir que siko na utako tupe tata angolo et puis siko yoko ba nkulu bazana ngai donc eloko nyonso oyo mutu okoki ko salela po na libération Congo tout ça ko accepter yango mais naza tellement satisfait na émission oyo que bande ko nyonso ba koti je ne trouve pas le fanatisme parce que eloko mse buki biso na 11 ti na sekuna c'est le fanatisme ya ko croire kaka que comme a dit tozalaka na sima ya bon mutu yango boponi nzela moko kaka na ntango nzela wana ekangami tsuku ekomi raya kill le sac ezokende nulle part donc c'est là où ngai naza koya mpona yoka bino na mayele nyonso boza koya nango na contribution mayele mosusu nayoki awa en tout cas bablocage ezali parce que bato mosusu tokonte na bango topesi bango merci na mosala basali malheureusement na ntango bakomi na point où toza su komona clarté na banzela na bango oyo ya bazwi ba décision eh bien nous devons décider pas sur base ya kozalaka basnob ya kokontinue kolanda kotalaka bato na lisu moko non nous devons avoir maintenant des multiples misu epele oyo tokoki komona de gauche à droite ba angle nyonso mais surtout politique oyo ya siège vide ndeko enfant noir franchement akoti na politique ya kosakana te ya monene mpenza awa ngana tokoki koyeba yango te politique ya siège vide kole yango na Congo avec kokota na kati ya politique na kati ya parlement na kati ya députation provinciale oyo nane koti te mpona komenace bato oyo lobi toyebaki définition ba parti politique wana te mais na data lelo toyebi ba parti politique oyo ya Congo comment ezalaka nango ba parti politique ya lokuta ba MSR ba MRC oyo nyonso tous ces ba ARC ba RRC ba PDC ba RCD Goma on vient de comprendre que ceux qui ont salaka erreur ya kotikela bango bazalaka ka ndenge ba dominer parlement na biso aujourd'hui nous savons que ces gens-là sont seulement des Rwandais lelo toyebi ete na Masisi ba uti ko libérer ba député wana baya ko siéger ce sont des Rwandais et bongo ba va na RCD ce sont des Rwandais et bongo mende ye moko na parti politique na ye c'est un parti politique plein de Rwandais. Il est là et il ne veut pas les dénoncer. Et au lieu d'encourager les Congolais, bah, été amis, quand ici déjà on a un contrat, il y a un zoberi, mais Mende est toujours là dans RCD pour continuer à appuyer. Maintenant, on va détruire le Congo. C'est le RCD numéro 1. Il y a un Bosco, Tangana, Bakunda, Batoir. Ce sont leurs partis politiques. Biloko boye na lamentation. La émission pour le tous tenter de se concentrer pour na koyeba, pour tous se libérer. Est-ce que bande comme soupe batanta ko sala eloko bazali clair c'est clair nous avons des maïmaï sur le terrain place bitumeza ko lekela kana Kivu wana na lobela quand année passée voyons un peu parmi nos frères de maïmaï au bazavement fidèles bana 100% bana mboka si nous ne pouvons pas aussi lutter avec sur le terrain parce que on se concentre seulement sur Kinshasa ça va na yo kibino mais ma camion c'est comme si on voit seulement Kinshasa et quand on parle trop de Kinshasa on se concentre seulement sur Kinshasa Esta Congo eza kozazu kaka ba mama na biso kolela na kolela eza koya baraya mutomboki aussi c'est vrai baza vraiment ba congolais et que baza ko litaka pona ko libérer ba terrain na bango est-ce que makambo to ko lobelaka yango ete que to tika diaspora to kita na Congo poto que ne ko liter na terrain est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tentés de lutter pour des années et des années na kati terrain paix et pourquoi ils ne réussissent pas ba question ya boye eza minene pour nous résoudre ezali facilité mais dans l'ande tana bois que la kibino pe na cadre mon pays ma patrie na division lelo na émission ya lamentation voyons un peu ba maman na bisope oyo baza franchement victime na situation ezoleka na bana quelle est notre contribution réelle avant tous la changement avant tous la bientôt actuellement beaucoup qui na bino pe ko ya ko pesa biso solution oyo to yo comme ça na Goma lokola ba radio Goma pe comme na ngo ya tout travail na bande ko radio Kivu voyons un peu quel est le message nous pouvons envoyer à ces mamans qui n'arrivent plus à trouver une solution na bakambwaka oyo na poser question ya bana parce que ça mobile au bot sakanokaka mais la femme connaît très bien la tendresse azakana et pas ya bébé na et pas mwana zo melisa yo ko zo mabele na opesa yango na muntu oyo oyebete mwana oyo na yebite auti wapi esa exercice papa l'enfant noir auti ko ba tika makamona mama na bana na ye mais c'est ça le problème tout ça ko abandonner bande konabiso parce que nous ne sommes pas concernés. Nous ne devons pas abandonner nos mamans à leur solution qui va décision parce qu'il y a de ces mamans
bayebi yango bete mwana boti soki na bina boma ye na bomi molimo soki na bina bomba ye nazo bomba bombe na ndako na société oyo tovandi bon quoi faire na boma ye na garder ye et cet enfant là comment na kina kotika na public nani yango soki public basala yango pona éducation ya mwana toki na kosala ba maison des enfants nani soki mwana kolaka na ndako ba maison ya public mwana fondation na ye ebandaka na famille éducation mwana ezara papa maman bovandi wana mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette situation déplacer na lingi to sala recadrage ya suka potoyeba franchement na minute suka qu'est-ce que nous pouvons faire pour na rescaper mboka oyo ya Congo na data lelo tozela ka lobby te papa mukolo na zongi sema loba na kada recadrage ya suka ya solo bandeko ya solo tozali na problème ma solution nyonso epesami je pense que ezali kitoko tolanda lisusu fichier oyo 2 fois 3 fois mpona komona auteur ya makanisi oyo bimi awa ndenge nini to participer na kati na pouvoir eza très bien mais sikawa tokomi na partie sociale epai bato oyo bazali kosouffrir stupidité ya bapoliticien ya biso stupidité ya biso moko bacongolais bato oyo bazali à la base parce que la famille est la base de la nation. Nous avons des enfants oyo ba femme bazali violée position nini tozana bana wana basi babotami ça fait plus de 10 ans que bitumbeza na est ya Congo bana wana basi bakoli ba musu bakomi na ba 10 ans bon population wana na souffrance ba mama na bango moko ba jeune soki tozwi lisusu ba mususu oyo gouvernement aboti ba chege na Kinshasa ezali bana ya gouvernement parce que misère oyo ezali imposée sur les soldats sur des personnes qui n'ont pas de moyens baboti bana baza ko abandonner bango na balabala ça c'est bana ya Congo wana nyonso bon tokosala na bango nini mpasi ya bana wana o babengi ba chege c'est qu'on peut utiliser comme baza ko utiliser bango lokola chair à canon lokola chair expérimentation bana ya motote na Congo mwana motote azalaka te la constitution défend même les enfants naturels na ebité na tango kala balobaki les enfants naturels mwana koko zala naturel te mais bana ya balabala bazali alors tokoloba nini mpona condition ya ba congolais o wana banda président Mobutu conférence nationale bimise lokote et boti ba crise ebele na kati na balabala bato batiki bana ba mususu kutu ba abandona bana ba hôpitaux bon naba o baza ko botama sous l'effet de la guerre ya ba bombe na ba sida baza ko inoculer na kati na ba basi na est tolobini mpoke ya suka oyo tozali ko kenda to repréciser makamisi na biso tozali ko kende na cadre social ko tala ndenge nini makambo ko tambolela alors nazali ko banda na bato ndenge to kotela kiliboso to ko banda na enfant noir muto akota kiliboso to ke na mbuta kwati trésor to ye na mbuta bona mpe to kosukisa na mbuta saïd alors tozali na 3 minutes na banza en attendant tozwa vrai tango to repréciser merci mpoke on pa ya mbuta enfant noir mbuta enfant noir na moni azali te soki azali oya kozwa maloba tokeye pa ya mbuta poiti trésor. Ouais, merci beaucoup papa Robert. Bon, on a peine à retenir vraiment il faut tout préparer le jour du Congo en fait. La mission Nabiso c'est là. Bon, alors notre émission Papa Zamba qui pour aider nos frères du Congo et particulièrement les frères de l'Est. Moi je crois qu'on ne peut pas aller par 4 chemins. Parce qu'on dirait tous en moi, selon on a établi au moins 4 points cardinaux Moroboué, dans le nord, tous en Mindele, tous en est, pouvoir, dans l'ouest, ou dans Rwanda, et puis tous en le sud. Alors, au Bunda, sur 3 fronts, il faut que nous venions tant, tout bandi dans moko to landisi. Ok? Alors, moi, je crois que d'abord, il faut s'attaquer au pouvoir, et aux Congolais, on va soutenir le pouvoir, on a des comment tout à l'heure. Et nous saluons vraiment des koyo à Kotaka, Radio Gospel, ouais, où il y a un qui a la angolais, mais bêta histoire,
ils ont prouvé vraiment que non, bah, Africains, il faut tous avoir vraiment la solidarité. Voilà un bon exemple à suivre. Et quand moi j'ai parlé du panafricanisme, et bien non, tika maramwana, attends, na maramba Congo. Voilà notre problème. Il faut rétablir fraternité entre les Africains. On ne fait pas la fête chez soi quand ça brûle chez les voisins. Ce problème est dans la Côte d'Ivoire, ce problème est dans la Kenya, biso to ba Congolais, il faut toucher biso. Ce problème est en Angola, il faut qu'on aider, il faut qu'on kende, il faut qu'on résoudre le problème à Baninga. Alors il faut rétablir cette fraternité. Alors au lieu à koloba que non, moi na ya nyoka zalika ka nyoka, moi je suis pas d'accord avec ce genre de xénophobie. Un bébé qui naît innocent, yo yaka na mokili, ndenge mwana wana ye, vous n'êtes pas meilleur que lui, t'as rien fait de plus devant la nature, vous allez ndenge moko. Vous êtes parce que au botama qui avant, vous avez décidé sur les nouveaux-nés. Ça c'est pas juste, tous à quand même moi, hein, ben un télo vraiment humain, et surtout tous à humain. Au gros le bâté que moutoua botamikuna, c'est pas de sa faute. Alors moi je crois que ceux qui moutoua botamikuna, en tant qu'humain civilisé, il faut qu'on récupère, qu'on aide, qu'on intègre et non qu'on stigmatise parce que ceux qui vont stigmatiser, voilà un retour. Facilement corrompu, facilement utilisé parce qu'ils connaissent le terrain, la façon de se camoufler. Mais par contre, en Amérique, les Arabes, ils ont participé à l'action de l'Irak, de l'Afghanistan. Pourquoi ils ont participé à l'Arabes? Mais il faut faire mon retour quand vous parlez de ces frontières. Vraiment, est-ce que nous comprenons que les frontières en Afrique, les ennemis, et nous tenons à ces frontières-là presque plus qu'à notre vie. Mais quelque part, c'est un peu ridicule, c'est bidon. Alors, n'oubliez pas, il y a un moment, au Brazzaville, ou bien peut-être c'était de la blague, peut-être pour certains. Pour moi, ils ont qui va blaguer. Parce que des propos xénophobiques comme ça, vraiment, ils sont inacceptables. Surtout pour des gens qui se prétendent évoluer, veulent évoluer et se disent intelligents. S'il vous plaît, tout le monde parce que tout le discours politiquement incorrect, qu'on traiter quelqu'un de moi na nyoka parce que papa na ya otaki na ekolo boye a violé moi si moko boye et maintenant il faut te boma moi na nyoka. Vraiment c'est plus que la barbarie, quoi. Merci. Plus que la barbarie, oui. C'est vrai, les droits des sols. Tu poses mutuna, tu poses nini. Parce que na bamboko tozali, bamboka bamindele, il y a droit des sols. Droit des sols, na motonyon sokobota ma awa, mais constitution est prévu. Biso bana wana baza kobota d'une part bolingwa mama na bango ezalité batata na bango bazali inconnu soit bakufi soit boye alors tokosala na bango ndenge nini gouvernement kosala na bango ndenge nini est-ce qu'il y a des stratégies à part entière ou bien tokosalela na bato wana ndenge nini? Oui, ce sont des Congolais, ils ont droit parce que batata na bango babota mpe na Congo malgré que batata na bango bazali par Rwandais, droit de sol, ils sont là. Bon, tous les xénophobie, mais tous comment faire, comment le gérer? Est-ce qu'il faut créer un gouvernement, il faut créer un ministère, ou gérer bango, pour respecter Batouana, ou bien tout ça, donc, tout ça, tourner autour de cette question-là, ce qui te occupe aux ressources mécaniciennes. Alors, tokoleka nambuta enfant noir, ce qui a zalité, tokokende nambuta bona lando. Mbuta enfant noir a zalité, tokosuka donc nambuta bona lando. Eboto nazali nazako kabino. Ah, tu allez causer la point de vue d'ailleurs sur les enfants qui naissent sans amour. Ya, nalobaki ke bana wana ezali kaka mama oyo aboti ye mutu akodeside yo ba violer ote yo lingo décider na place ya moto a violer s'il vous plaît nalobaki awa nzambe apesaka mutu vite bakosaka biso mutu akobima na mwasi na dwi zemi aboti mwana soki nzambe mutu atindaki mwana na botema donc nzambe atinde ba violer mama wana nzambe akoma injuste nzambe asala principe ya vie. Ce qu'on s'établit, c'est-à-dire on s'adapte à un principe, les choses se réalisent.
mingo bateke nzambe mudachaka na libumba kosa rabiso. C'est-à-dire bano baza robota ma c'est triste malgré sa vie humaine. Yo décider la place à maman na comment. C'est la maman qui doit décider. On doit décider à ses mamans. Oh bazo qui soki ba violer, soki maman muso alingi aboko la mwana wana italien. Soki maman muso alingi babo a avorté italien. Nous on a décidé la place à maman. Vous savez pas le traumatisme qu'il y a dans la tête d'une femme violée. Je vous dis, je le dis ça parce que j'ai suivi des séminaires concernant une femme violée, une femme excisée. J'ai suivi des séminaires. J'étais jusqu'à Paris pour suivre cela. Tolobaka pour nous Tala. Et ça drame moko sakanate. Mutumso là na buto solo ba cauchemar. Si ko imagine tozo la muka, moi na ngozo belisa libele oki cauchemar. Ba fille musuku ba bomaka bana, ba viola été abimeka na copain. Bon comprendre meka na copain. Copain Chezemi, moi c'est aboti moi na boakiye. Vous comprenez? Alors prenez maintenant les cas. Mutu ba violer. Azo moi na wana, c'est-à-dire chaque fois zo moi na wana, l'acte de viol se répète dans sa tête. Oh comme liboma. L'histoire qui se passe au Congo, tu comprends dans notre pays. Il y a un autre la légère. Et ça, quand ça a batouana vie baby libella. Bakoba déjà, imagine toi moi sinon on va violer. Balba limbisa. Hein? Si moi c'est un andaku, bah où violer. Faut il été limbisa été. Bon alors, mais la femme maintenant oyo a obota moi na azu zemi. Tu portes 9 mois à zemi, il y a moi na ba viola. Et ça facilité. Je n'ai pas les capacités de dire comment qu'est-ce qu'on va faire. Mais si moi j'étais à la place de cette femme na au bon moment na une vérité. Laï. Mais na lobité que ba sur là ba bon moment na. Bon, c'est quoi la libisa na? Na lobité que ba sur ba ba. Très bien Mbotananga. Deuxième palier, bana oto bengi ba shege, bango ba botami, bazana balabala, mutu alingi bangote, les enfants de la rue, yo lobibot. Non, les enfants de la rue n'existent pas. Ils ont un rêve. C'est-à-dire qu'ils ont la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents ont perdu leur place. C'est pourquoi les enfants se démerdent. Nakala izalaka, soki oye na sang makuta na ndaku bakutu na outi na wapi. Lelo comme oye na mom do salika bien. Naranzi boka mama solo. Les enfants de Chèque, c'est une fausse histoire. Si seulement il y avait des emplois, ça serait facile. Namakambo bazolo bananda développer sous bazo bala sabana ba 15 ans. Les familles sont devenues trop pauvres. Bazo kokate bazo faciliter bana ba kenembangu. Tant la famille mingi. Ce qui moi c'est bala trop jeune, c'est qu'il y a un problème dans sa famille. En général, tout le monde reste le plus longtemps possible dans sa famille. À moins qu'ils aient la coup de folie, c'est-à-dire, chez eux, ils ont le problème de la société. Les familles n'arrivent plus à subvenir aux besoins des enfants. Donc les responsables, c'est qui? C'est les dirigeants en place. On a développé l'autre fois. Je voulais expliquer aux Congolais que ceux qui ont été au Congo, ils ont parents na yo, ils ont le parents na oté, ou aider le gouvernement congolais. Et là, ceux qui ont été papa na ombongo, tu aides le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement a le devoir et l'obligation de subvenir au minimum de sa population. Le gouvernement a se montrant incompétent, ceux qui inaptes, nous maintenant nous faisons la place du gouvernement. Donc nous sommes les autorités du Congo. Nous pouvons décider du sort du Congo. Lelo nazabe sabino woka masolo 6 mois après nzalezo kota na Congo saranate na Kinshasa. Parce que bato poto bazoyate, ba faire zo sambulate, makamuto zali bloqué. Ba mapanga elingo kitali susu. Nzale koti piaka ko saranate, je suis en contact permanent. Bato bazo yate. C'est une forme d'embargo dans le bas qui sala embargo. Ou to kende le sous ou to kebiso tout charter. Charter m'a développé un peu. To ko sala muto ko zembo ngote. Un avion Airbus A320, on peut le louer à 400 000 euros. 2 allers-retours. Mutuna mutabombi 2000 euros, 2000 euros. Louer charter. Biso tout au côté avion moko to keimba la moko. On ne fera rien. Arrêtez de dire qu'il faut se préparer. On ne sera jamais prêt. Il faut prendre une décision. Donc sur l'histoire, sur l'histoire, il y a Bana Chege, et ça fausse histoire. Ce qui me sale côté,
Parce que les problèmes, il faut les occuper. Quand tu n'occupes pas les gens deviennent des délinquants. Ces enfants-là sont les victimes. Ce n'est pas eux le responsable. Les responsables, c'est le gouvernement en place. Ils ont abandonné la famille. La famille a été éclatée. Les parents n'existent plus au Congo, n'ont plus d'autorité. Quand ils n'ont plus l'argent, c'est fini. C'est la pauvreté. La foi commence à aller errer de tous les côtés. Ça, pouvoir et parents, c'est-à-dire ça les ongi, onatra, neni, ainsi de suite. Vous verrez que tata tout père, toute mère et serait fier d'élever son enfant. Mais tellement pouvoir en place dans l'autre côté. Donc tous les gens qui vont au pouvoir, pardon? Alors, continuez, papa. C'est-à-dire que le pouvoir en place, entre autres les opposants et les histoires, tous c'est des enfoirés. Les gens en colère. Tous ces gens-là n'ont pas su voir l'avenir. C'est-à-dire, un gouvernement doit faire un projet de société dans 20 ans. Chaque 20 ans, tu renouvelles la société. Parce qu'un enfant qui est né à 20 ans, il doit être responsable. Comme chez nous, nos autorités, les dirigeants, les leaders soi-disant, ils n'ont pas de projet de société. Ce qui est une banque sur le mode de Fambongo, il y aura toujours crédit à 20 ans. Ou plus, quoi. Donc 20 ans, c'est-à-dire tu commences le boulot tout jeune et tu te projettes dans 20 ans. Nous faisons des projets à court terme. Les projets d'un État, c'est à long terme. Aujourd'hui, le Congo, pour redresser l'histoire du Congo, il faut viser 20 ans. Cela ne veut pas dire que nous croisons les bras, non. Il faut faire un projet de la société 20 ans. Voilà, on a l'histoire, il y a Mobutu, il y a Argentin. Ça qui est que nous prenons les bovins, il y a fleuve et robots, ça dans 20 ans. Et robots, bovins, belé, congolais, ainsi de suite. Mobutu a dit dans 20 ans, je ne serai pas là. Or, lui, il visait pour lui aujourd'hui. C'est la même chose. Donc, les problèmes congolais, nous devons choisir les nouveaux leaders, l'élite congolaise, les gens qui ont des visions de société. Je peux vous dire, moi, je me nomme aujourd'hui, je suis en mesure de prendre en charge la responsabilité de ces pays. Mais seulement, il faut avoir une vision claire, que les Congolais comprennent. On n'engage pas des gens dans des démarches parce qu'on les aime, parce qu'il est Moulouba, il est Moussouaïl, il est Mongala. Non. Les gens doivent expliquer leur projet de société. Tout à l'heure, on a vu là-bas comment il se comporte, comment il gère sa famille, comment il gère sa vie pour gérer les autres. Or, chez nous, aujourd'hui, les gens qui nous gèrent, ils ne gèrent pas bien leur famille. Quelqu'un qui a menti, il peut toujours continuer à mentir. Nous devons donner la chance aux gens qui n'ont jamais menti. Les enfants du Congo sont des victimes. Ils sont exploités. L'opposition nous exploite aussi. S'il vous plaît. Tous ceux qui attaquent car le pouvoir en place, oui, il faut les attaquer premièrement. Mais l'opposition aussi a sacrifié beaucoup d'enfants. Hein. Pendant que eux, leurs enfants étaient en Belgique, beaucoup d'enfants Chege ont été utilisés aussi par l'opposition. Nous avons sacrifié les gens. Les enfants Chege, on les a pris, la responsabilité est partagée, tout le monde est responsable dans ces pays. Alors s'il vous plaît, dans le barreau on a profondeur. Les enfants Chege sont les victimes et de l'opposition et des gens du pouvoir, plus les gens du pouvoir, bien sûr, parce qu'ils sont au pouvoir. Mais la responsabilité des gens qui sont de l'opposition, c'est quoi? S'ils avaient su anticiper, ils avaient un projet de société pour ces enfants, aujourd'hui peut-être on aurait préparé. Plan B, on n'a pas préparé. Plan B, c'est quoi? Plan, c'est quelque chose qu'on met dans un papier. Une vision de société. J'ai dit, dans 10 ans, je vais faire ça. Et puis, déjà 2 mois, tu commences à voir. Nous avons un projet pour ce pays. Nous, enfants noirs au dessin noir. Je me suis dit ça avant. On appelle ça un exemple. Hein? Quand je fais l'Ingalaphonie, ça l'a raté. En 2000, j'ai des repères. Badbaïbi, Totiki. Aujourd'hui, nous avons un projet, l'électricité. Ça fait 10 ans, nous, on en parlait. Mais je ne comprends pas la diaspora congolaise. Quand on vous dit des choses, vous ne voulez pas. C'est pourquoi M. Ezalaki, dernièrement, que l'intellectuel congolais,
Ils sont là. Mais quand ils disent vous les écoutez pas, vous écoutez les personnes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se retire. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, la société congolaise est détruite. Donc, il faut évoquer. Congo peut se relever, nous avons besoin de 50 ans aujourd'hui. Voyez la situation du Congo, il faut attendre encore 50 ans. Donc, nous devons commencer aujourd'hui pour 50 ans. Juste pour finir, hein, Boli Misandeko. N'a pas savoir nos statistiques, mon étude, mon salamiawa. Le Congo, en 2010, on est passé dans 20 ans, c'était en 2030, avec la croissance démographique de 3%, il était estimé qu'en 2030, le Congo, nous allions atteindre 108 350 000 habitants. Or, vu la situation actuelle, il est estimé que 30% de la population congolaise vont mourir. C'est-à-dire que, j'espère que dans 30 ans, comment on peut bénir. En 2030, population congolaise, ole matero kita. Déjà, l'élo c'est Kiti. Ceux qui vont calculer croissance démographique, c'est-à-dire nous avons une croissance de 3%. Bon, tika kokota na conférence na modèle wana bandeko mbuta panafricain. Zana silisa juste oui alors ko maloba mbuta muntu pardon kangana no muninga za maloba kangana no micro na yo s'il vous plaît toyo kindengo koti. Juste pour démontrer. C'est-à-dire que au lieu d'évoluer, la population congolaise va baisser. En plus de, les gens ne sont pas alimentés en eau, Les bateaux au couffin à guerre, les femmes violées, la délinquance augmente, les maladies qui vont se multiplier et qui se multiplient. Les hommes au Kivu, vous voyez le Ramousou Tenay Sabino, Rwandais bakomi ko bomalisute, bakomi ko sala castration. Ko kata bana mibali babota lisusu te. Parce que babi wane ko bombama. Sans compter que les gens vont plus se multiplier dans ces côtés. Donc la population congolaise va tomber. Les catastrophes qui nous encourent est grande. Il y a un colère au Saranate. Parce que nos dirigeants, les gens qui se disent leaders du peuple, ils n'ont pas anticipé. Ils n'en parlent même pas. Quel est le projet de société que nous avons pour récupérer ces enfants-là? Ces enfants-là, l'espérance de vie au Congo est estimée aujourd'hui à 47 ans, mon cher. Donc si j'étais au Congo, il me resterait que 2 ans à vivre. Le danger est immense. Il est temps que nous devons choisir de vrais leaders, les gens qui ont une vision pour ce pays, les gens qui peuvent se soucier pour ce pays. Ce n'est pas les gens qui nous viennent avec des démagogies, les gens qui sont des docteurs qui n'ont jamais travaillé, je m'excuse les termes, les gens qui sont des professeurs qui ne donnent pas cours, les gens qui sont des ingénieurs qui ne travaillent pas en ingénierie. Nous voulons les gens qui ont l'expertise, les gens, c'est-à-dire, ceux qui maçonnent à poto, on appelle ça qui maçonnerie, ils allaient m'abêter. Ceux qui chauffeur taxi na poto, ça vise à redevenir chauffeur taxi. Ceux qui docteur na poto, qui sont comme un docteur. Ceux qui chauffeur taxi, ça m'étonnerait comment comme président na Congo. C'est ça le problème du Congo. Vision d'avenir pour sauver les minimums, on dit sauver les meubles. La génération congolaise, les enfants chégués. Donc ce sont des enfants sacrifiés. Ces enfants-là, on ne peut pas compter sur eux pour reconstruire le pays. Donc c'est les nouveaux enfants qui vont naître. Alors voilà les risques qu'il y a. C'est pourquoi les Rwandais, on commence à engrosser nos femmes. Parce qu'ils savent que quand ils vont reconstruire le Congo, on va reconstruire quel Congo? Avec les enfants qui vont être nés. Ces enfants, ils sont nés quoi? Ils sont nés dans le viol. Donc ils sont moitié congolais, moitié rwandais. C'est là, danger Zamounene. Balobi que le viol est l'arme, est une arme de destruction massive. Tout ça, au monde a j'ai à pouvoir. Viser Zamoulaï, mais tu de Salama bien tête, likolo. Je n'ai pas encore eu le temps. J'avais dit l'autre fois, un de vos gars, je souhaitais qu'on me reçoive dans une émission qu'on va parler profond. Les choses les plus profondes, c'est les élémentaires. Au Imperium, c'est l'élémentaire. Au Kabila Rwandais, c'est élémentaire. Je m'excuse mon frère pour ne pas monopoliser.
Je suis disposé aujourd'hui dans le Biango d'affronter au Kamere, au Tshisekedi, au Kabila, Bayato Solane. Je vais leur démontrer qu'ils ne sont pas des politiciens. Je le dis et j'assume. Bolimbi Sanga Sonazaroganga, c'est l'émotion. J'ai été saccagé chez moi à Kinshasa parce que je participe dans les émissions. Mon nom a été reconnu là-bas. J'ai été saccagé. Aujourd'hui où je vous parle, donc à 5h du matin, il y a eu des gens, malheureusement, il n'y a pas eu de blessés. D'accord, il n'y a pas eu de blessés, saccagé, ma maison cassée, détruit, les voitures brûlées et qu'on sort. Vous voyez, ça c'est une forme de lutte et je continue. C'est pourquoi j'ai pris la décision. La seule façon de lutter contre ce pouvoir, nous devons lutter non seulement contre le pouvoir, nous devons lutter aussi contre l'opposition. Nous devons amener l'opposition et le pouvoir, nous devons les mettre dans le même sac. Ils sont ensemble. Les vrais collabos, c'est eux. Parce qu'ils ne savent pas cibler. Bota la image, pour nous Louis Michel. Alors, vous me condamnez que j'ai contribué, mais pourquoi vous n'êtes pas mis ensemble pour combattre Kabila à l'élection de 2011? Vous êtes allés en disperser 10 personnes à l'élection. L'élection 2006, la même chose. Les mamans Landoué consorts, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner au pays. Ces gens-là n'aiment pas ces pays. Moi, Rémi Louvumbu, je ne veux pas être leader dans ce pays. Je n'ai pas besoin. Mais je veux que mon peuple vive. Moi, je vous dis, je peux signer un contrat avec des gens. Je ne vais occuper aucun poste. Mais je veux que mon peuple vive. Je ne lutte pas pour devenir président. Et si je dois devenir une autorité, je ne recevrai aucun salaire. Mais je veux que mon nom soit cité, que celui-là, il a amené quelque chose pour ce pays. Voilà. Nous devons avoir le courage de dire les choses ouvertement. Tous de la bateau, bafinga kana colère méchant. Merci Ndeko, merci na méchant tozanango. Kasi tozali kokoba kaka malembe, c'est vrai makambo yango wana. Topozaki motuna monene. Merci na développement nyonso opesibiso mutaremi nyonso lobi. Allô, c'est là mon kembo tatozo peso maloba. Donc, merci. Tozali ko remercier Bandeko. Alors, standard tozali batu belé, tozali ko kende ko pesa lisusu. Mutuna ezali tokosala boni na ba jeune oyo. Nonobstant oyo nyonso touti koyoka na Ndeko Remi, politique nini ko salema souffrance oyo batu bazana nango parce que émission ezali lamentation. Quand on se lamente, on ne voit pas A, on ne voit pas B. C'est-à-dire que la souffrance est là. Nonobstant l'opposition ou le pouvoir, la souffrance est là. Lamentation. Ndengeni tokosala ko résorber, ko solutionner problème ya bateau, le vécu quotidien. Alors, Mbotafana panafricaniste 1. Maloba Ombokayo. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, na sepeli mingi lelo eza mbala liboso na intervenir na site nabino na zoka pena ba opportunité te mena la yango. Donc lelo ce qui na intervenir pour na mon sujet o eza tellement sensible. Donc il faut ba intervenir pour apporter moi éclaircissement par rapport à ba image, ba connaissance, to ba information au tozanango. Au monde lelo pour na Congo, bateau, mais il y a des gens qui peuvent décider pour le Congo. Et il y a des gens qui ont souffert pour le Congo. Donc, bateau, vana na kin, yebi que tango ba rabel ba kota, il pas il pas nani ba sauver Congo. Le loco mututu a comment la droit à parole, mais c'est pas comme ça que le Congo va changer. Na yo kitango le bipo ba gêne. C'est simple. Déjà l'homme congolais doit aimer son prochain, mettre l'être humain au centre de toute notre vie. C'est là que tant que amour du prochain, exact, tant que tu considères être humain, tu es créatif, il y a Père Céleste, tu es créatif, il y a Dieu le Congo, Dieu Fumukimbango, et le Romero Samate. Donc d'abord, on peut tout faire, mais d'abord, est-ce que Olingara Muninga yo, Muninga no ezaka papa na yo te, ezaka maman na yo te, donc Congolais faut aimer Muninga na ye. Des temps aimer Muninga na yo, donc d'où jeunesse pe vous allez aimer. Pour le autre monde na Congo, bateau les quatre, n'importe quoi. Nani intervention ya Rémi Louvumbu na lobby. Alors on la capitale. Les autres monde diaspora congolais de quitter na Congo. Qu'est-ce qu'ils font là-bas?
Ils font rien du tout. Moussous a venu à 25 ans la porte, ça n'appelle l'autre, ni formation, ni qualification. Mais qu'est-ce qu'on a remis député? Comment il est devenu député? Est-ce qu'il y a un CV na bango tonine? Donc il faut mettre les gens compétents dans le poste et c'est na bango. Il faut tenir compte de la qualité, le message na bango et puis que ça audit que ba mutuana asala kani il fait quoi en Europe? Ça fait combien de temps il est en Europe? C'est par là que tu aurais ça la choix. Mais c'est pas que tu viens comme ça de 4 matins, tu dis que non, moi je suis docteur ou je suis ingénieur, mais trace ces athées. Faut que tu aies un parcours. Donc avant de comme député, avant de faire un poste dans le Congo, il faut démontrer à Zanani, à Outiwap, à Miliwap. Pour tout le monde, il y a Congo, tout le monde a André Kimbuta, Abimo na Masina. Oh, Maman Lukiana, Abimo na Gimbantek. Mais n'a pas Gimbantek, n'a pas Chang, tu y bangote, est-ce que Babote Mara Banzete de et l'on peut dire que non, au parachuté, dans le temps où parachuté, ça veut dire qu'il y a un réperté. Pour Rémi Vumbu, à l'objet à Zamona Changu, tout l'an a toyé, Bissot Bokena va Genkin Boromona. Mais comment va le parachuté dans le Congo? T'es même mot à ventilier, n'importe qui a droit à la parole. Il y a un moment où il y a un bon. Donc, n'a pas méchant, des gars, mais ça le dit méchant. Donc, Bissot le vivant, maman nanga. Na 92, Banyata, Basoda Sama. Parce militante à combattre pour le Congo. Donc le Congo fait un combat. Allô? Oui, intervenir s'il vous plaît. Alors, oui, tout de suite, on va intervenir dans quelques secondes. C'est là Moutouaza Maloba s'il s'agit. Excusez-moi. Effectivement, Congo, c'est simple pour aider le pays. C'est simple pour faire développer la nation congolaise. Mais juste que tu as bateau compétent et puis Moutouaza faut qu'on y ait. Exactement, à parachuter que non, je deviens député, je deviens telle chose. Non, alors c'est l'autre côté. Pour nous apporter l'eau qu'on a battu dans l'amour na bango. Donc pour dans l'amour na battu, il faut oyer babango, pour voir na bango, faut dans la intérêt mon quelqu'un qui kuna. Le son de l'intérêt c'est l'autre côté. On a Congo tout le monde va te belé, tout le monde a va Francis Galombo va député. Avec ça la droite na ça. Mais avant na version combien na pour attendre. C'est pas comme ça, mais il est député aujourd'hui. Mais il est député, Abana qui est député, en 2005, débat, il dépasse na PPRD. À défendre PPRD. Mais à ce moment-là, il n'avait pas les diplômes de droit. À quel ça, diplôme de droit au Congo, à quel n'a pas qu'à m'être rejeté. Parce que nous avons des diplômes. Donc c'est ça. Le Congo, il va ventiler. Pour ne pas monopoliser la parole, le Congo, il va ventiler. Donc il faut que tu ventiles. Tu vas parcours, il y a un mouton qu'on a mon corps. C'est ça. Merci. Merci Mbutamuntu na écouter ce qu'on ici. Nous qui on le banakati malobate malobate. Non, effectivement c'est bon. La COI peut vraiment tenir parole pour longtemps pour batailler, mais il faut pas intervenir. Il faut donner la chance à tout le monde. Merci beaucoup de la bonne compréhension. Vous allez kolanda émission Nabino, mon pays, ma patrie, na Radio Lisolo. Bilelo, to lamentation yabana Congo, to komi na dernière partie na biso, oyo toza koloba, pa na wana. Alors, Mbutamuntu, yazali na téléphone, nazali comment na Allô, Allô, vous avez la parole. Oui. Allô, merci. En fait, Moto d'abord, hein, excusez-moi, on appelle ça le Moto. Malgré qu'il a intervenu, à propos à papa tout à l'heure, on a parlé sur l'opposition, qui va opposant, la responsable et tout comme ça. Alors, il y a gens qui souvent qui va au film, et puis quelque chose. Mais normalement, la bise va Congolais, on a remarqué au film, et comme on a dit, moi, habitude. Et nous, vraiment, on a intervenu dans le parce que la limite au film, là, souvent, on a des émissions. Au lieu d'intervenir, ça va aider dans le monde, tout s'échanger en idée pour que Mboka ait changé. Mais les gens commencent à dire n'importe quoi. Ça, c'est un. Bon, de deux, on a fait une intervention parce que le lobby, pour le comment la combattant, c'est la combattant, parce que quand on est un étranger, quand on veut défendre un bon en la majorité va pas combattant. Mais si tu comme ça, on dit, oh, tu sais qui va faire, il peut avoir des à au demi collabo. Ce qu'on dit, c'est attends, tout bon, c'est donc c'est comme si tu sais qui dit à cause de la bête, tu sais qui va tout la mabé, et qu'à un responsable du Cameroun est quelconque. Il faut l'écrire. Il faut discuter. En ce moment-là, tu peux changer, tu peux mais comment donc la vision de la femme dans la Bruxelles, n'a pas comme la façon de coiffure, de faire un débat quelconque.
so ne ko baka ke non c'est que du place boy aïe na biso mais na ko beta na ko beta et ça dit toi sur la droite à Goloba que c'est que dia sala ki mabe bo ne ko bo voilà donc na ngene intervenir mon en train de féliciter la courage gratuit ya ko Goloba ke zakraka. Dernier tour. Oui, allô, Malobeze Nayo. Oui, allô, tu allez parler de Malobeze Panayo, Malobeze Panayo. Malobi, la CPI, ma carte, la courage est à Zui, la vraiment que tu sais que tu pas responsable, en tout cas, vraiment, bravo pour Nayo. Voilà. Merci beaucoup, merci. Tu continues kaka ndenge tozali kokende. Tokopesa maloba na mbutamuntu sai baba na sima tozwi mutabona landu pe toke na conclusion. Matondo mingi na opesa nga maloba. Eloko ali persona lingina loba pona bana o bazali kobotama na est. Bon, eza pasi mingi bana wana tolinga te bazali bana na biso parce que ezala babotami na bapapa ya bapaya mais bamama baza ndeko na biso bana wana toyi kobwaka bango te bien que ezali pasi mais tokita tomata ezali motambo bazali bana na biso bana wana bakozala toujours un pas dedans un pas dehors mais néanmoins baza bana na biso donc tokoki kobwaka yango te tokoki kobwaka bango te bon soki tolandi na bokebi koya komona bandeko na biso nyonso oyo bazali na nzinga ya président na bango soki otali malamu okomona bango moko na moko azali na mwasi ya rwandaise moko na moko. Donc soki agissement na bango ezali ndenge wana obandi na mende oke na boshab oke na banani batata oyo tambwe mwamba okomona ba origine na bango eza ba origine moko boye eza douteuse okomona soit aza na mwasi ya rwandaise soit mama na ye azalaki rwandais papa congolais donc ezokende ndenge wana. Donc ezali pasi pour na biso parce que ezali singa kekele eza na kingo yango nga na lobaki tant que tokozwa gouvernement moko responsabilité pour statuer sur makambo ya ba nationalité ekozala na biso pasi mais pour na kozwa gouvernement responsable mais simplement il faut to bandana no ko déséquilibrer bato bazo sala ke kana mbazala bato na banani kaka bato na uti otanga wana sentir na ye wana oya ba congolais na tangi kutu oya ba rwandais parce que ba rwandais baza mingi te par rapport na biso so totali numériquement parlant toza ebele ko le kabango donc soki lelo to lobi ke to bandi na no moko na bango kosala eloko moko boye kopesa ko lancer signal moko très fort pour que ba comprendre que non on en a assez ya ko supporter ba basse besoin na bango alors à ce moment là au mona ke kanambe akoyeba ndenge nini akokanga bisaka na ye po azonga soki akozonga soki akovanda na mboka avandi soki akozonga place ya uta azongi place ya uta. Bon deuxièmement pour na makambo ya bashege bandeko na ngai bashege na kala biso tango tokoli bashege bazalaka te parce que bien que passe yango ebanda nango kala mboka babanda ko bombango banda kala mais bashege bazalaka te parce que molia ezalaki soki naza ko insister na molia ndeko na ebele yango ntina eloko oyo biso tolobaka makuku matatu malamba Congo ebandi na molia
kolia komela na kosumba yango nde moto esali makuku matatu malamba Congo. Donc biloko wana misatu wana soko za nango te okozala déséquilibré. Donc lelo soko zo mona ke bana wana ba shege ba bima libanda. Mais ça c'est simplement parce que ba parents ba comme démissionnaire. Ba parents ba ça démissionnaire, tu t'imagines que tata aboti bana mine mais aza incapable ya koler sa bana mine wana ba kuma kolia na de l'estage. Lelo turia oya kolia lobi wana kolia te tura lobi wana kuna tura mona mibale lobi wana kuna tura mona misato bongo bana na mususu ba kolia wapi ba kobima libanda. Donc nazongi susu pona lobake responsabilité ya liboso ezali na gouvernement parce que baza incapable ya ko porter ba solution pona population bango bazwa le fisc le minimum vital pona mutu ko vivre. Donc wana eza gouvernement te sikoyo soki na ke na kota population mais population aza na makasi te parce que baza na ngolo te ya kotelema pona ba réclamer baza na ngolo te force ezate parce que ba l'été. Donc soki lelo bato balingi ba yebike soki bo bomi peuple nzala peuple a kotelema te ba ko vanda ndenge wana parce que même stratégie wana kasi tango nkondo maréchal azalaki stratégie yango ka ba utilisaki. Donc lelo yo nkondo maréchal akenda mais bango nyonso baza wana baza ba frère ba franc-maçon te ezala opposition ezala pouvoir bango nyonso wana baza ba frère. Donc lelo yo même tasoko monique bo excusez ngai tata ya opposition na benga ndenge wana pona cité kombote tata ya opposition soka bimi na libanda atomboli maboko likolo elingo loba nini biso zo kansa tant tozalaki miso ekangama soka tie maboko likolo tozo kansa ka lobi ke no azana victoire mais te eza victoire te ezali victoire te bandeko bayebi ni nango eloko wana elingo loba ezali victoire te. Donc asali signal ayebisi bango ke no ngana za ndeko la bino. Donc tala ba pakola biso mafuta na nzoto te pakola biso mafuta na nzoto te. Donc ndenge ndeko Remi auta koloba bango nyonso wana c'est de la foutaise pure et simple. Donc soki biso tolingi to sauver mboka na biso to sauver bandeko na biso baza kuna bandeko na ngai to tia mayele na mesa to bongisa mitu pona to kita mboka moko na biso awa azana musala na ya salaka azana buzoba na ye azapela mayele na ye mais tozala besoin mingi côté mayele buzoba wana to kobimisa ngo sima mais tozala besoin mingi ya mayele côté mayele pour to utiliser mayele wana to ko kolongola bandeko na esika bazali parce que ba oyo basali ke kana mbazala bandeko na ngai franchement soki to attaquer bango ba oyo basali ke kanambe azala batu nyonso ba lingi ye soki to attaquer bango ndeko na ngai bandeko na ngai na pesi bino kaka 48 heures kanambe akokanga bisaka akokende parce que ba tête pensante bazali sous-souté bato ba ko soutenir bazali soutenir lelo bazo bongisa po ba changer constitution. Est-ce que banani bazo changer yango eza ba Rwanda te eza ka biso moko te eza biso moko bato tozo changer tango azui $15,000 amoni ke non ye abongi a changer bango ba salaire apesi bango ba $15,000 ba changer constitution pour atika la président ya seko mon cher. Est-ce que na mboka wana kanambe kaka mutu azali censé azala président de la République eloko malonga pe ayeli biso tomoni yango te ye babosha bazo salaka ndengo bazo salaka ba manœuvre wana. Est-ce que ye ako comme président de la République te pona ni kaka kanambe mutu azala wana bandeko na ngai yango wana ngana lobi to sangana to pesa na maboko to fingana te to bwaka na mabanga te mais to sangana to pesa na maboko to pesa na mayele na bozoba mais surtout côté mayele mingi naza ko insister parce que bozoba mutu na mutaza na bozoba na ye to pesa na mingi côté mayele to sangisa yango to simbana po to koka ko kende na mboka to apporter ba solution pour biso nde bato za mayele bango baza mayele te biso to za na mayele to porter ba solution na mboka nani na ba problème moto za na yango eboto
eboto ndeko kasi tozalaki koloba na kati ya baproposition basolution nyonso oyo bandeko bapesi awa tosalue yango mingi mbuta zambwana na banzi alobaki likambo moko fula ngenge oyo ekopesa biso assurance mpona okei okomi na désespoir okomi na kati na lamentation soki likambo tuyo okokanisa fula ngenge nayebi te mbuta zambwana soki alingai koloba likambo nini mekasi tozali na kokoba totikali na banza na 10 minutes alors nakopesa ye mbuta muntu liloba mpwete ayebisa biso avant tozwa conclusion ya suka 1 minute bato tozali aho soki tozali na bato na nzela ya telefone nayebi te bokoka kolekisela biso bango soki bato ya telefone bazali te tokopesa maloba epai ya mbuta zambwana aprécise biso we likambo ya molia likambo ya agriculture likambo ya nini Congo ezali richesse moto na moto asala bilanga na nsima ndako wana mpe ekokozala eloko mais l'essentiel c'est ce qu'il doit faire et nayebi te mbuta poiti trésor soki ozali na likambo nanga lobobo somi dona landu papa oh limbisa merci en tout cas tokopesa maloba epai ya mbuta bona landu bongo na nsima tozongisa epai ya mbuta zambwana ye moko mpona korecadre mpe dernière conclusion na likambo ya fula ngenge alobi na biso mbuta bona. Ok, merci Mini Bandeko, merci Papa Trésor, na ndenge rappeler Bandeko, bapesa nga pe espace, na yoki Bandeko avec calme, avec compassion. Bon, ngai na koloba boye, na ko cadre citation oyo na deux volets. Volet liboso ya li volet ndenge nga na so comprendre. Volet ya mibale et ali peut-être ndenge Bandeko baso comprendre. Mais nga benga illusoire, donc ya basé sur l'illusion. Pourquoi na lobi vola liboso eza de naso comprendre façon la naso comprendre mokili oyo tanga na yaka na liti oyo na yaka kona bumela mboka na nga Congo au milieu ya liti na vivre oyo babengaka réveil à conscience, pas réveil patriotique, pas réveil nationaliste, mais réveil à conscience. La réveil à conscience est amené à accéder à l'information. Et na ba information on a besoin qui accès est libre na internet nous ça la recherche au pouvoir na pas comprendre que qu'est-ce qui se passe dans le monde nabiso, qui sont ces vrais auteurs, il y a souffrance, il y a passi, il y a bagarre, il y a mignoko ami oyoyo ezali konyoko la mokili depuis des milliers d'années. Na pas comprendre l'histoire ya planète Terre. Mais pour comprendre l'histoire, il y a une structure sociale oyo tozali nango. Donc, quand je parle de structure sociale, ba nation, ba état, ba gouvernement, ba pouvoir, ba différentes formes de pouvoir, aucune tenant les public, mais pour comprendre le mécanisme nango. Mais eba makasi na zwaka et pas ya bekomoko azali anglais, comme nae David Icke. David Icke est journaliste à BBC, il y a BBC. Donc il y a vivre réveil à conscience naïe, il y a cela 20 ans je crois bien, à bandi ko sala ba recherche. À sali ba recherche, à koutani pena batuya ebele. Oyoyo ba pesier ba témoignage. À partir à wana a tourné le monde entier, à kendagi même en Afrique du Sud kokuta nana grand bokokoïste très bon mot. Le témoignage a récolté après Abandi Koksa la conférence pe kokoma ba livre. Na conseiller bino botan na ba livre ya David Icke pour bozala na vision globale niveau ya planète toza kovanda. Na kangi parenthèse wana. Na David Icke, qu'est-ce que David Icke a dit? David Icke a lobaki ke humanité est emprisonnier. Ils ont emprisonné dans un système de contrôle mental humain. Et zali technologie moko, biso na mokili, nangana bino toyebi ke to celle dans l'univers. Je suis désolé de vous le dire que tozala biso moko te, kotikala pe tozala biso moko te na mokili. Il y avait une race extraterrestre, la race reptilienne des draconiens. Ils ont envahi ce système solaire, ils ont
fermé la connexion avec la source et ils ont inverti le pôle magnétique de la planète et ils ont commencé leur projet d'hybridation, il y a être humain et puis il y a pour conditionner l'humanité de telle sorte que les Arabes esclaves là-bas. Ça a fonctionné des milliers d'années. Maintenant, comme on a fait un cycle galactique, ça peut permettre que le système solaire est à la lignée de la galaxie centrale, la soleil à source. Et ça, là, que connexion est à la directe de nos cœurs, de notre tête, de tous nos cellules avec l'ensemble de l'univers, l'ensemble du multivers, l'ensemble de la création. Donc, qui bonzambe est on a quatre dans nous avons avant falsification, il y a système solaire la biso avant. Les Illuminati, auto benga ba Illuminati, comme on a biso te pesa bango. Bango moko bami pesa kombo wana. Ezali groupe ba famille ya élite o bali na ba origine na bango depuis Babylone, depuis Sumérie. Donc, ok, merci Ming. Depuis la Sumérie, Empire romain, Charlemagne, tous les royautés en Europe, jusqu'aux États-Unis, presque tous les 42 sur 44 présidents américains, tout a lien familial, donc même lien sanguin. Donc, ça pour appartenir à la place où il y a hybride, humanoïde, reptilien, Illuminati. Ce sont les puissants au bateau qu'on a monde. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec notre Congo, toutes ces histoires? L'histoire, c'est simple. Illuminati, il y a emprisonnement et commis na souka. Alors, balingi va faire échouer en modèle 26 000 ans passés, n'a fait un cycle précédent, déclencher la guerre nucléaire, détruire Atlantide, dans le Muri, et ça là qui que planète Terre, humanité à la liberté. Nous pour reprendre même bêtise, voilà. N'a pas pacte na bango, n'a pas cité Henry Kissinger. Henry Kissinger a parlé 70 a préconisé qui a planifié qui déjà que destruction de la société, il y a famille, pour rendre être humain dans le besoin, puisque Moutouali dans les besoins n'a pas le temps de réfléchir. De créer la terre brûlée partout où c'est possible. Comme Congo, compte tenu en localisation géographique, et ça sur latitude 0 au niveau de l'équateur. C'est pas pour rien, ça nos propriétés à Moutoumoko, le de superficie, 2 345 000 km², donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui déjà que y a point moko énergie et cause à la macasse, il y a libération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé Mobutu à créer des conditions pour permettre un temps de appliquer. Que va projet na bango va détruire toutes les consciences qui sont venues au Congo pour libérer Mbokawana. Désolé que Mobutu a sali sale boulot à créer des conditions. La sima la condition et sali que na bango ba continuer projet wana. Ba sala même statut moko munene. Comme on a Gildestone, il y a un état à Géorgie, les États-Unis d'Amérique. Et si on a gérer les populations planétaires, il faut bâtir à la 600 millions, quelque chose de ce genre. Donc, on va exterminer par la faim, par la guerre, par la manque, par tous les moyens. Empoisonnement et nourriture. Empoisonnement et cours d'eau, il y a maïs. Utilisation de ondes micro-ondes, ondes électromagnétiques de différentes sortes de technologies pour empêcher le réveil et salama. Mais nous ne faisons que déplorer des conséquences. Mais là, on a dit que la force reptilienne, petit bango, donc le babon on parle au Congolais, on parle na Illuminati. Le chef Nabino ba commandant Nabino. To beti bango ba rolala bino moko pe ba Illuminati boza embrouillé bozo ebelo kwa bosala te entre bino na bino bokomi ko bomana et puis lisusu ndenge bozali wana manœuvre tout bozo linga bosala ezo reverser internet bosala ki po bo contrôler manipuler
le biso ya mwana peka toza ko utiliser poto démonique bino to révisser bino. Alors comme temps est communiqué vraiment avec beaucoup de passion a développé sur le thème oyoyo, mais la tikina noana nazonga na ba question pour développer minute au bandeko bali na vos questions so imbala sima ko lingana na bete la bino na ngulai et kozala mbala sima te kasi toko zongisa be lobby to koba émission lobby nalingi namoni radio Bosembo asili kokota kasi toko pesa nanu maloba epa mbutazambwana parce que vraiment tango esili na biso soki ye kuna na kono na ya tali limbisa nga ndeko bazi okay na kuzongisa maloba epa na ngai parce que ndenge nalobaki tozana émission ezako ya na sima lelo na banza biso nyonso y compris ngai moko na biso akopesa conclusion ozalate mama igeti nda kosisa na prière pour na ko bénir journée ya lelo ndenge ba émission za continuer na lobby pour tozonga avec force mais lobby tant to kozonga to yeba ete to continuer ko débattre sur futur à Congo parce que les enfants c'est notre couronne hein, et puis le futur de demain c'est les enfants et puis l'héritage de nos part à nos enfants bana oyo to komina bana bombe na est bazo botama d'une manière ya mabe na kata Kinshasa baza abandonné baza sans parents éducation moko ezali te lobby bango bakozala futur à Congo donc si j'ai bana lobby kozala très capital na mama aza village mama na biso aza kobeba mama na biso conscience ezali te lobby to kolobela ngo plus lobby to ko insister le to insister mingi na kota politique ba politicien to baby simboka bo baza en place le lobby to ko insister mingi na mokanda toujours alimentation na chapitre oyo ya 2 verset 15 za koloba que ba prophète na biso 14 précisément. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à ni ton iniquité. Et nous avons dit que Congo fallait ba prophète, ba pasteur, ba yaka vis-à-vis ko lobelango ba mikonzamboka ndenge kutina lobela chango na ndenge ba pasteur o baza okangama. Ba tia mais par contre tous les chefs spirituels, tous les pasteurs, loba kozana bande collimateur pour te juger bango pour dire que pourquoi mokanda o bango batanga ba yebi ko leka biso. Lamentation chapitre 2, verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Afin de détourner de toi la captivité. Il fallait que nos pasteurs soient devant la situation. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc lobby tant que franchement ba pasteur nyonso ba bishop nyonso to koyeba s'il faut vraiment continuer le changement et quand on va politicien même dans nos églises il faut qu'il y ait aussi un changement. Tous nos pasteurs doivent aussi être fouettés dans toutes leurs églises parce que ba côté honte na Congo moralité Congo que baby ils n'ont pas fait leur travail. Bande ko bolimbi sanga na tirer conclusion te bino pe ozana kati bo regretter te o ba pesa maloba suka te ngape na zuna maloba suka te mais tika to pesa mama igete acha journal lobby na prière pe alla ke la siko ba pasteur mabe yo la ke la pasteur mabe te kaka ba pe vanda kuna lelo to yo kayo un peu o la ke la pe ba pasteur ba tozana na lamentation 14 mama igete na pe sur prière. Alléluia. To pamboli nzambe pona émission mon pays ma patrie na pokwa malelo. Père éternel les autres ayo lokumu. Merci pour na ba auditeur ba auditrice et tout ba branche qui radio lisolo.com. Émission Nzambe Pambolama. Ekende liboso. Bundela kulutu zambo na Joachim Bitumba butu pe na moi. Batake nyonso dia paso ya nango. Na bandi kwa neanti yango. Na rendre yango ni l'essence est fait au nom de Jésus-Christ. Ba o nyonso batali ko la titre pastoral. Pona ko ya kwa mvute mboka Congo. Pona ko ya mvute peuple de Dieu. Oh, Bibelobi, on se moque pas de Dieu. Bimi sa bango na poisa. Bayoka soni. Basai na nzambe nyoso balati identité ba servante de Dieu mais na seba bombi bondoki na seba bombi makambu ya mabe pimisa bango na poisa au nom puissant de Jésus-Christ na recommander journée à mokolo émission lobi na maboko na yo service technique nyoso radio lisolo na maboko na yo na bandi ko néanti batake nyoso service technique pour être micro et les kamala muté ba auditeur nyoso baza envoûté l'esprit à démon
oya kokota pona ko embouteillage émission pona ko baby émission et que vérité lekate na bandi ko écraser na baby sango fire in the name of Jesus. Moto ne banda parti à modérateur, moto ne banda parti animateur, auditeur à compte intervenant, moli mo santoune kamba. Oyo nyo soit préparé ba attaque na boutoua lelo. Retour à l'expéditeur. Fire au nom de Jésus-Christ. Moto na moli mo santou kamba. Radio lisolo.com. Kobanda be miso nyonso, ba animateur nyonso, ba kamba mana yo. Yahweh, to yebi ko to sengi pa na yo nzambe, okosila ko pesa na biso papa. Émission lobi à mon pays ma patrie. Et tombolama, et bouché, vérité bima. Diable a échoué. Pambate to zali bana na yo. Yesu. Soko ko ya lelo topé lobi bosa na bisote. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, na sengi te nzambe. Kete bokondi na yo. Eya, pe mokano na yo. Et salama na kombo na yo Yesu. Pe nous avons ainsi prié to lobi. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Lelo motema nange ezwili baku ya kotombola komona yo papa na ngai Yawe zwa lokumu. Lelo motema nange ezwili baku ya kotombola komona yo papa na ngai Yawe zwa lokumu. Napesa yo eloko te mokonzi na ngai Maite na kelama na mokili na yo. Nafuta mbongo te mpo na pema mopesa ngai bomoi nanga mobimba Yawe papa témoignage ya bikamwa na yo. Namona na miso mpe na maye namona te nakumisi yo mpo nayebi moninginga mingi yango natondi yo. Nzambe mokonzi natondi yo na masusali mpo na ngai omoi mobimba na ngai namoni monene na yo. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.
The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Five, four, three, two, one. Baba God, now your hand working. Every night, now your hand working. I say, you know it's to the sing and the dance and the people they rejoice. My brother, my sister, only today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. No be lie, I say no be lie. No be everybody. Don't sleep for night to wake up, see the light here. See the picture is right here. I know they enter for eye. Make you do your best here. Baba God go handle the rest here. Even if you no get money, the body they shake body. No need to get your body. If it no be God way, that's gonna be the dead body. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again and again. Cause you know easy, to the singer, they dance and the people they rejoice, my brother, my sister, only today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. Eboto, bandeko na ngai.